ba condamné ba Werason ba yete ba fena so ba Werason ba yete ba jibe ba yete mais matanga ngo ba koya matanga ndenge nini mwana ngo est-ce qu'ils ont respecté ba papa maman il faut ka batala mabe ya mwana ba emanze mu bacha elongia mutu awera ve jaloux est-ce que bien tout le monde a pardonné senga mawapi si bolo ba fala za lolendo fala za fie on fallait moi lo ba so ba waro ba tchenga ba pété ba tchenga couronne na ko manquer ba tunyo so toi mais na osala ngote poani naza mutu fallait adversaire neza la mutu bino bolo ba kana te fallait un adversaire na Congo te je pèse bien mes mots fallait un adversaire te abeta e bolita sa ko ya kala kufa fallait un adversaire ba Burna Boy ba Wizkid ba Davido si même na ba Nino fallait un adversaire a fallu bango wana pour mesure a fallu te na ba ministère na championnat local championnat moko boye ya kalembelembe bazo bete ba musique ezo traverser ba frontière te donc matanga na bango ezali matanga na bango sauf que ba bimisa ki mutu mwa ya eloba et puis aloba na nani omoni to respectaka ba papa oyo ba bimisa bino fali lelo malgré na ka ya quartier matin balobaka na ba tito ya ka fali balobela fali mabe mais fali mankaka vie na yeti alobaka respect matanga wana ba respectaki batuté yango moni matanga pesa la impiaka est-ce que matanga ne sa la impiaka comment c'est sous plainte na matanga mais oui matanga na déjà za fausse signe pour na martyr na bango et le raison la ça que martyr na ko beta impiaka za matanga wana on a yo na pasi mutakufeli être cher ou ezaleki na ye mais bon c'est là ça la plainte na matanga mais oui matanga lelo so zaki fali pour bonga bon mona ba eto ba drogue ba délégation ya africain ba matanga ya to souhaité te fali mutakufelaki bonga bo sepela na matanga wana comment sepelisa eloko elingaka elakisa ke grandeur eloko elakisaka grandeur ya leader yango wana ngam nazopesa matière naobeta biloko eloko lelo ezolakisa ke grandeur ya leader omoni fali lelo il est plus sollicité à travers l'Afrique à travers le monde bafingi wazeko tane bafinga fe wazeko na ba communicateur na bango yango na bia kulutu nanga wazeko boko tsana na ndako kulutu wazeko est-ce que okokangisa journaliste mon côté ya ba golwa finga ba kangara nga finga te mona mayele boy ba komena na commentaire na tuni bino koko ba finga nga loba ne fala l'équipe faire na musique what is it mais ba to kuna ba faire à l'équipe fali na koye ba kuna ba loba PD barguimé zate ba loba PD ba langage de la rue ba langage terre à terre nga loba fali depuis banana 2006 si les lois ont 58 trophées fallait amata ba tapis rouge fallait emana ba R Kelly soit nzembo le roi ninja soit featuring à leader na moi si meilleur tense moko bimisa on se kokai na ninja asala featuring na musicien à côté prison et ça problème c'est tout ça côté prison et ça problème personnel et puis pour moi que ba golo ba ça ba immature boke ko finga tina R Kelly ba immature moko na comprendre te bango pona bango langage ezaka facile ko finga tina ba journaliste na bango batu ba yate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Éden invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divin! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir. Nababonine, c'est Yakongo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Dans l'émission Labino, les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours quand on a pas nommé Labino. Bah, actualité, news, c'est na terrain pour nommer Labino. Rien qui est la vérité. Ah, à l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. J'ai dit bonjour à mon caméraman, Melo. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Kissinger, Antoine Moana, Yolo, Nakata, Moscou. Je dis bonjour à toi. Aujourd'hui, les jeunes ports, bah, maître Judoka, Nakata, France. Et pourquoi pas dire encore bonjour à toi, le boss, Patrick,
Pensez Mayele mona général Mayele babi Europe dollar ezaraka na maboko ya Patrick Pensez Mayele balobi naza d'ailleurs au CPLA bon séjour place aux Ali pourquoi pas dire encore mon jour balobi so lingi basalo manzaka bien bacha aussi yarara na gambela na venir chopi monika na entrée chopi wana so tuni agene ba relaxo agene o aleki ba jeune garçon nyos na sala manzaka na Ethiopie ya vraiment sala so ka sali okay orozonga 2 fois orozonga 3 fois te agene vraiment pesa manzaka vandiselanga bango wana et voilà aujourd'hui dans les news de Dieu en tout cas dans alanga mon côté je reçois pour vous Jerry Cobertox c'est Koko ya ba warrior analyser to benga nyoso famille bota kaka ye et voilà dans année na plateau na ngalelo na singa vraiment na melo fongole na plateau na yamba Jerry Cobertox bonjour on est santé na sepeli ko za lelo na les news de Joyce voilà Koko ba warrior Jerry Cobertox je suis là to sala ka musala moni ko zela pembeni ya fali pupa kolobela fali pupa eza vraiment facilité parce que tous les fanatiques to benga mina kombo ya ba warrior bango balinga bato ba finga rasouté bango balinga bato ba lubelaka vraiment ba œuvre ya fali poupa alors tous les warriors du monde na pesi bino ba mbote belé iska bozwami et puis à ma famille aussi famille Libota ya Belvi Kandila patrona na pesi bango ba mbote belé en tout cas Jerry Cobertox naza pena pepele mikolo na mené bango mabe. Ok, voilà, Jerry Cobertox ont mené bango mabe. Donc d'abord on a ba actualité vraiment o edomina ki to taki kopeur de moko ya ba artiste musicien na biso Gigola to mona ki matanga na yebima ki mais à notre grande surprise et ça le biso parce que mona na matanga Gigola bana wenge ba se présenter to monikara ndambu ya ba musicien wenge là otaki d'abord eloko anesa koni d'abord ngana na otaki koloba tout à l'heure o moni matanga wana elekaki wana matanga wana elekaki wana natali yango na liso ya kibomoto bakolo matanga bango mo babebisaki matanga na bango bakolo matanga bango mo bazaki na maloba ya bien te bino bato bokufeli fo bozala na maloba ya bien mais maloba deja ebimaki ya mabe malgré bakoselaki tonton na biso wana o abimaki wana balobi aza warrior omoni problème ya bagolo eza nini bango nde baza wana ata lider na bango abeti libaku ezaka fali mutu abeti libaku na ba warrior mutu abeti libaku soki bazwi problème wana ezaka tala lelo namoni elo mwa ya buzoba na réseaux sociaux soki affaire soki ya poison biloko mo ba monter basali soki ba biloko mo so ba papier mouchoir oh ba warrior na fali adversaire ne ezalaka mutu bino bolobaka na te fali aza na adversaire na Congo te je pèse bien mes mots fali aza na adversaire te abeta ebolita sa kwea kala kufa fali aza adversaire ba Burna Boy ba Wizkid ba Davido ti même na ba Nino fali aza adversaire a fali bango wana bon mesira fali te na ba ministère na championnat local championnat moko boye ya kalembelembe bazo beta ba musique ezo traverser ba frontière te donc matanga na bango ezali matanga na bango sauf que ba bimisaki mutu mwa ya eloba et puis aloba na nani on m'a dit de respecter ba papa oyo ba bimisa bino fali lelo malgré na ka ya quartier matin balobaka ba tito ya ka fali balobela fali mabe mais fali mankaka vie na yeti alobaka respect ozomona mais lelo yo bino mo condamné ba Weranson ba yete ba fena so ba Weranson ba yete ba jibe ba yete mais matanga ngo ba koya matanga ndenge nini mwana ngo est-ce qu'ils ont respecté ba papa il faut que batala mabe ya mwana ba emanze mu bacha elongia mutu awera ve jaloux est-ce que bien tout le monde a pardon sengama wapi si bolo ba fala za lolendo fala za fie on fallait moi lo ba so ba waro ba tsenga ba pété ba tsenga couronne na ko manquer ba tunyo so toi mais na osala ngote poani naza mutu matanga wana ba respectaki batute ya omoni matanga pesa la impiaka est-ce que matanga ne sala impiaka comment c'est sous plainte na matanga mais oui matanga na déjà za fausse pour na martyr na bango et là raison la ça que martyr wana ko beta impiaka za matanga wana ndeko na yo na pasi mutakufeli être cher ou ezaleki na ye mais bon c'est là c'est la plaine na matanga mais oui matanga lelo so zaki fali pour le ngabo ngabo mona ba eto ba drogue ba délégation ya ba africain ba matanga ya to souhaité te fali muta kufelaki bonga bo sepela na matanga wana
Jerry Kobetso tika lo bato bata so matane comment s'appelle ça eloko elingaka lakisa ke grandeur eloko lakisa grandeur à leader yango wana ngam nazo pesa matière na beta biloko eloko lelo zo lakisa ke grandeur à leader o mani fali lelo il est plus sollicité à travers l'Afrique, à travers le monde. Fali lelo aza chouchou ya Africain. Et puis banda lelo tous les Congolais. Boye bango. Au nom de moi-même, Interpol de la presse, Jerry Kobetso Skoko ba warrior. Fali aza sous Congolais te. Fali a commis africain, nationalité des Africains. Yom to vanda na kwa moko boye, oloba ke fali aza Congolais. Bo mesira kena ministère moi sima RTNC. Fali aza Congolais te, fali aza Africain. S'il vous plaît, vous en avez respect à mouton zo bundela drapeau na bino. Matanga na bango l'équipe mabe parce que na monaki bozu micro boche public afinga fali. Obi, j'ai des larmes aux yeux. Bozu pena micro ba pandisa ngo boche public e finga fali na matanga na bino. O moni tanto ba ke ndeko na biso il est entouré par des zombies et des cannibales. Bo ba ko ba warrior zolo ba mabe. Est-ce que na matanga eza place à ko finga? Tala niveau batu ba finga mina matanga wana. Na matanga po boya matanga. Ko kita kei rapide. Misapika ka boye. Abasali nini? Ba kontu ba lie gigol. Misapina lunga nani? Kaka boye. Wana bana lunga nani? Na bilonga bato ba yaki yo keba. Tala ba keko loba na innocent to pesa yo mwasi. Tala niveau ba golwa baza ba immature. Bilonga bo pesa innocent mwasi. Bilonga bo zwaka bo code bo matie likola mbeto ba boti mwana. C'est quoi ça dans ce pays? Donc, le langage moko terre à terre, bagolo bazanango. Yango moni le longa koko ba warrior, na ye le lokoloba. Ndeko na biso zo souffrir, azana ba faux fanatique. Azana ba fanatique o musa ba ngoka ko finga batu. Tande ba fingi waze ko. Tande ba finga fe waze ko. Na ba communicateur na bango. Yango na bi akulutu na nga waze ko. Boko tsakana na ndako akulutu waze ko. Est-ce que yoko kangisa journaliste moko te ya ba golwa? Oyo finga ka bakanga. Nga finga ka te mwana mayele boy ba komena na commentaire na tuni bino koko ba wa finga nga loba ne fala leki faire na musique what is insult mais bango pe kuna ba faire aleki fali na koyemba bango kuna ba loba PD ba guillemets zate ba loba PD ba langage de la rue ba langage terre à terre nga loba fali depuis banana 2006 si le loza na 58 trophées fali amata ba tapis rouge fala emana ba R Kelly zwanze mulokwa ninja Zwa featuring a leader na mwa si meilleur tense moko bimisa on se kokai na ninja. Na babi ninja sala featuring na musicien à côté prison. Et ça problème te mutu so côté prison et ça problème personnel. Et puis pour moi que ba golo ba ça ba immature. Boke ko finga tina R Kelly. Ba immature moko do na comprendre te bango pona bango langage ça ka facile ko finga. Tina ba journaliste na bango. Bango mona bango motane ba oswal. Charlie Prince a comme finga. A comme finga ma. Ozomona donc place à kofinga batu bosa la promotion nga sala la promotion nga sali promotion ya formule 7 makasi na bina mboko yo formule 7 soko bimi tout le monde est d'accord rendez-vous na bafle to solo lango lelo bafle lelo na obeta la bafle o aleki lelo na bafle o mani makamba bafle lelo ba masute ya Camille te boke ba deuxième volume ezo toto on a bitoto ya ebi mate ba bendango obi ne ba niveau ba bendango bazo bendango kake do omoni molimo ya 7 ya formule 7 zano na marché ozo comprendre donc dynastie déjà bitoto wana ekobimate preuve année fallait bimisi formule 7 ba kulutu mi bale ba bimisi nzembo respect na bango mais loko eza guerre à musique nana beti baninga la réponse ba question nga ba réponse à yo ba commentaire fallait bimisi formule 7 légende balle de match baza ba yaya respect baza ba kulutu respect baza ba légende respect menaki lelo na 3 disques na disque nini ebit disque nini ebit so to lobiango bino ba warrior boleki saka même les États-Unis ba kontaka lisu ba R Kelly te bano ba yesima o bazo pela est-ce que ba Whitney Johnson personnam akufa mais lelo est-ce que même ata ba Shakira na ba kontaka bango lelo ne ba no konte bango Bakoma compter bano ba yesika o bano pe bazui relève na bango mais pourquoi bino ba na Congo ba compter fali numéro 1 que bato na basa ba sala nini lelo na défendre le drapeau à Congo valablement na mboko yo
Nzembo mama, samedi ya lelo, samedi ya makambo, fala yemba jeudi soir. Fala za légendaire, loko la papa taboulei, lelo. So itembe bo. Tuna kim si fala za nani. Tuna kim si fala za nani. Aye biso ke za légendaire. Aye biso ke fala za légendaire. Tuna mwana ina fala za nani. Aye so c'est un bosseur. Tu fais d'abord wana là yo lobby lelo yo défendre Félix Kouazé quoi okomi bino ba warrior ba ko diembela na guerre batu na guerre Italie ta binoté et puis eza ba warrior te zanga ngana tali saka batu nini on peut pas insulter les gens dans la télé comme ça est-ce guerre wana yo ebi pese bandi lobby boy ngana pesa conseil guerre bandi nini guerre banda vient na biso waze quoi asoka jour ya libanda ya pays du peuple na bango na matanga ve verkis place ba fingela vie ngwana na lobi kana vie wase kwa te toke na vie bozi ana ba golo ba finga vie bozi obi poani ba tuna vie bozi lelo pona mutu moko a représenter Congo na musique vie bozi aloba nini abi fali pupa mama ba golo ba ye longba wana osila kala bango ka ko finga mais biso vie kama pa uto leka abi fali asa na rumba moko te na mboko to fingi vie kama pa te mais même place azala sepeli totali seka liputa totali seka orgazi totali seka attente totali seka mede totali seka bibi o lelo hymne national elongo eko mabibi lelo toto bito tena okala me fali obi même ba golo ba ebike so tuni golo nzemu ni na fali o lingaka ba ebi so droit chemin ba nzemu ba droit chemin so na kosi boko na ba commentaire fali za na ba œuvre o e vanda e beta lelo na ba bar e beta lelo na ba bafle donc to finga vie karma pate to finga été totali seka vie au sali mo erreur peut-être aux gens perdre sa vitesse ya makambo ele ka lelo na ya lobby mais soki ezaki ba goloa bango ba finga kaka bon c'est normal na balandi comportement autorité morale na bango et voilà to kompe ko ke malem bela suka ya émission na biso voilà Jerry Kobetox to moni pe bande ko bozela ba biso ki ba pesi mino esika ba respecter ba minutes po bande ko pe ba tourner ke to na moté mezara mabe po mbala sima pe ba lekisa biso lisusu voilà Jerry Kobetox concert à Mnene au bino bozo préparé na Brazzaville ça se passe déjà comment bozo kende namoni bozo kende bozo zonga stratégie ngozani omoni lelo il faut qu'on puisse falloir merci un artiste il faut travailler na ba communicateur na ba journaliste média ezali quatrième force je crois bien na monde mais tant bino ba ke fallait somba ba journaliste nyonso te asomba ba journaliste était il travaille en tant que professionnel ya makambo ozo comprendre bino boganga ke ya mukolo azala mituka ana bandaku mais makambo oyo fala zo sala zo ko sala ngote ndengeni mutongo so disable ba fala kabarate ba journaliste ba lingi ka poani ba tutu ba lingi ka poani donc Brazzaville déjà bandeko na biso délégation première délégation eza kuna ba Aïdor ba Valdi Tamboué bandeko tout même Mignon Abra na mona kepe na mona pe Ewing ezamba koko ba warrior mais Mignon bon peut que tu le 24 juin mais oui eza mabeta eza bien as artiste c'était ka concert ba ninga avantira sele wa tshaka pe jungo na fali sala maboke na beta kata nani avantira sele ogola avantire makasi muté échafaudage kola kokotang na makambo joana te yala ba ke fali mutatinda biso to finga kete to rappeler ke o sala échafaudage bon échafaudage za ko finga donc Brazzaville stade Alphonse Massamba débat au retournant nga déjà les 15 d'habitude to kena ba problème kendi to kena ba migra malunzi to kena ba bijou masengu Congolo n'habite so to kendi donc nga na so ke les 15 na za na Brazzaville bana poto Wenze Mongali Mukondo plateau de 15 ans surtout OCH bana Mazala bana petit chose donc bakwana nyo surtout na kozala na po na kosala mobilisation en tout cas préparation zo les gars bien et puis na yo suksande émission na kata stade Alphonse Massamba débat place makambo koza place na kocha tige oui rason pas les quand on a tika maramba minene mo ba artiste ba leka fali pupa atala ki ba concert wana nyo so ya bato leka na Massamba débat wana en tout cas ça journaliste amayele moni lelo média zo ba journaliste bozo sunga bande côté ouais ranson vient à biso respect à l'écart stade Alphonse Massamba débat Koffi Olomide à l'écart mais à la occasion nini occasion ya fait spam
occasion te ke basombi billet ya Weranson, basombi billet ya Koffi Olomide, nenge fali azobeta lelo. Omoni lelo to ana crise ya information. Donc ezaba omoni lelo na nzale côté li batu, do batu boye ba ma réponse opesa te na mamakam. Premier Congolais azobeta stade Alphonse Massamba débat. Ezali Fally Ipupa. Donc on va beta wana nyoso tu wana ezali festival ebengama na kombo ya Fespam. Même Roga fils de pays. Nano abeta Massamba débat te yé moko batu basombi ba billet pour na yé. Mais soto lobi bongo bo manquer ba vie, bo sali boy. Pour ma bagolo ezali nini ba yebaka histoire te. Baza ba fanatiko ba na loyenge na bitumba na kofinga. Musala bango yango wana. Mais biso to lobi boy. Stade Alphonse Massamba débat sécurité za kitoko, makambo koleka kitoko. Ndenge ba wango batonisaka martyr na 14h. Ngana ebisi yo Stade Alphonse Massamba débat za mukie par rapport à martyr. Angola batondisa ngo na 20h hein. Oyebi, ya Angola batondisa ngo 20h. Et bongo 20h etonda kité. Etonda kité. Ba fe na biso ya wenge respect. Batondisa la 19h 20h ba mati podium. Etonda kité. Ba retourna ki angote. Voilà, Jerry Coberto, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci Nabino Sobozaki wana pour Rolanda. Congo et Sengo officiel TV. Voilà. Bambote na batmalunga ko mais question nanga suke zali. Bo lancer New Arena. Mbala moko le to monio soldat babia New Arena. Boteke on a imaginer. Omoni problème ezali c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Omoni lelo fali tanga yakana al premier album na droit chemin. L'idée à Simer Tenisa na sens interdit. Sans eza interdit yo kenango ndenge nini. Omoni place aboma carrière ne. Comment sans c'est cause interdit yo keyango. Fallait na droit chemin to otambo na droit chemin. Lelo ba bien VIP ya New Arena esili. Vient na biso zo kosa bino ke ba combattant ba kangaka ya beta New Arena te. Tozonga la vérité te alors ba vérité te ka 3000 billets. New Arena ezali 42000 places. Yo te ki 3000 billets est-ce qu'on beta concert? On beta te ba permettre autre. Bote na ba nyos balinga ko Jerry Coberto ceux qui déjà la tenue elinga ayo karaté. Yo kata. Voilà, New Arena vraiment le 25 novembre to ko retournango. Tu la parmi ba africains ou ya pays francophone to retournant parce que ba bourna boy bazo beta petit na biso Gims na 2024 nda beta po ya ane fali fa beta liboso Alex gaza guide donc Alex Nzela donc ya moni ba tebele ba na loyenge Gims aleki fali lo fali lelo kane mo lo baki ya yo atrasa Nzela po biso to leka ti lelo petit na biso a Hollanda a oya beta New Arena Bolanda ve na biso na bikononozo te a beta nango te moi j'ai même ma couper a beta ngote a kosa. Et puis Bokechu, t'as la photo na ona banana avant que New Arena. Nous le bio sala mobulu parce que après New Arena soro yé au côté à prison ba monter mundela bo mamutute ba côté so prison. Na biso bongo o ça elo monter fali atika bino na défaut. Fali za leader à Simer Tense. Comme qui ça peut na concert on les bien. Bino comment so les sous makambo. Leader à Simer Tense ba lengise mukie boye casino de Paris betamité. Fali o moni na concert fali beta kawana. Aba iloko le komi ya tembe. Non betango. Et ça a signalé au fala signaler rabino que un jour on a Macron à RDC. Comment va tout mis tout na gare ni non fala beti concert. Bino mo na fali muninga na bino. Ba ko sali bala. Exemple langage terre à terre yo pozo landango. Langage terre à terre. Ba golo problème na ngasa so tolo be la musique bango ba ki na kipede. Bango ba ki onda asoma banda koute. Boya na musique. Musique au fala so beta lelo ba bibi, ba date d'anniversaire d'accord. Abeda shuba tutu ba embele nzembu pour le moment nani nzembu nani leki obike abeda shuba kangisa batu ba embele banzembu zéro. Voilà bambote na batu balinga ko numéro de téléphone aussi bien bambote na bureau mobimba Fally Ipupa en commençant par Soule Kauka honorable na peso bambote belé Kelisha Roston Warrior Fiston Coloqué El Zapatero mon continent Edi Badia Tamotema Nana Boduga, sans oublier Di Nukindu droit chemin, et puis na bosanité Maître Junior Mukuna Toro, li kofi ya makasi soko meki, en tout cas ya ebisinga ka bike Jerry Coberto kofinga raté. Recadrement na kimisilité ya kanda. Abwa kingunda asekai keni piana. Omwenda abwa kingunda. Kene Turquie. Ah! Akei Turquie mais azokosa ki akosa batuka na France. Ozomona na kimisialité à Kanda. Merci beaucoup, Jerry Coberto. Voilà, merci beaucoup à tous les Warriors. Rendez-vous le 27 mai.
nga le 15 na Brazzaville to retourner stade Alphonse Massamba Débat. Merci beaucoup. Voilà, je passe derrière la caméra. Je dis d'abord merci Nabino Lesbozaki wana pona Hollanda. Le news de Joyce, hein, le love mona embele ki bino koko yaba warrior, Jerry Kobetex. Derrière la caméra, je dis un grand merci à toi, Melo de mon cœur. Pourquoi pas dire un grand merci à Kissinger Anton Monayolo Nakata Moscou. Je dis un grand merci à toi. Jordi, le jeune port maître judoka Nakata France. Je dis un grand merci à toi. Paulin Mukendi, mon asuka, Mukendi, mon ami. Et c'est l'OPT qui s'appelle Paulin. Je dis un grand merci. Abonnez-vous massivement à Congo et Sengo. Officiel TV. Bye. Batubayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Bah, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Congolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.